toyoki maloba ya nguya makasi. Ou simplement dire, levons-nous et adorons. Totelema, tokumisa ye. Quand on est assis là et qu'on reçoit la parole de Dieu de tout son cœur, tango fandi wana ozoyoka loba na Nzambe se passe à nous. oyebi te eloko nini ezoleka na kati na biso. Cela agit. Ezokosala mosala. La parole de Dieu ndenge lobami est puissante. liloba na Nzambe eza na nguya eza makasi. Et je dois dire, na esengeli naloba eza kosala mosala. j'aurais aimé m'asseoir tout tranquillement dans la pièce. na fandi na ngambo wana ya chambre mosusu mpona koyoka. Écoutez mes frères bandeko na ngai apporter la parole. komema biso kote ya biso wana De tout cœur. ezosepelisa ngai na motema mobimba. Ce qui m'a un peu attristé, oyo epesaki mwa moke mawa nous ne pouvons pas tous suivre comme nous le devrions. ndeke tokoki kolanda biso banso te ndenge esengeli kolanda. Le montrer, c'est également possible. ezali pasi. Pensez aux paroles que Dieu nous a adressées, to banza ya malobo Nzambe alobeli biso à la richesse de la parole que na nous avons entendue, na mutu ya lilobo toyoki qui nous a été donnée par grâce. oyo epesi na biso na ngolu C'est tout simplement énorme eza munene par rapport à ce que vivent des milliers, des millions. kolandela na bato bakoto na bankota bato baza kobika. Nous devrions donner un petit coup de pouce à notre cœur. esengelaki tosepela na mitema na biso Beaucoup plus le Seigneur, kokumisa comme le frère vient de le dire, koleka kokumisa nkolo ndenge ndeko auti koloba yango nous a rendus vivants. ya na liloba nde na bomoi akomisi biso mpe bato ya bomoi tokei kote bato bakufa te De la mort à la vie. kasi ye alongoli biso na liwa apesi amemi biso na bomoi. Amen. Ce fait boye esalami bongo c'est vraiment en nous, s'il est devenu réalité, soki liloba yango ekomi bongo na mitema na biso il n'est pas seulement écrit, ekomami kaka te mais est une vérité vécue. ezali bosolo oyo tobiki. Des vérités qui sont écrites dans la Bible, et il y a des vérités que l'on a vécues personnellement. baverité ezali bakomani na biblia kasi verité mosusu ezali oyo tobiki yango mpenza. La vérité qui est écrite dans la Bible, solo ekomani na biblia vivre cette vérité. esengeli kobika Nous l'avons entendu, solo wana ndenge ekomami. il est écrit, ekomami boye toyoki boye si quelqu'un est en Christ, soki moto aza kati ya kristo est une nouvelle créature. akomi ekelamu na sika. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. Ainsi est-il écrit, ainsi est-il vrai. boye ekomami bongo boye eza mpe bongo. Lorsque ce qui est vrai est kasi écrit de soki Dieu, oyo ezali solo ekomi solo expérimenté par nous, etobiki yango kati na biso car alors la parole a pu accomplir bongo liloba ekokisi ce pourquoi mbuma elle a été nango envoyée. nde ntina yango La richesse tokomona des monene pensées qui nango ont déjà été exprimées ici aujourd'hui, na oyo elobami lelo qui ont été lues oyo à partir de la batangaki parole, na eteni ya liloba est vraiment très très immense. eza mpenza monene. Il est presque impossible de les résumer, mais je vais être bref. eza mpasi mpona koloba ngo na mokuse kasi na koloba quand même na mokuse. Ce soir, mais chaque fois que je le peux, oyo eteyami biso na poko na lelo ntango iso na kolinga ete nameka à la parole de Dieu, ezali à m'asseoir sous son écoute, na malamu nafanda nayoka yango qui porte en elle la crainte de Dieu sera Oyo. convenable. kati na yango bobangi na Nzambe ezali Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. malamu kozala liboso na Nzambe ke kozala bisika mosusu ya bele na bato. Nous le faisons avec un désir profond tokosala yango na posa mpenza ya du motema Seigneur.
mpona kokomisa nkolo rencontre tozomona dans sa parole. tozomona ete na kati na liloba na ye Pensez que Dieu fait toutes choses nouvelles likanisi ete nzambe azosala manso sika au nouveau ciel, ezosala lola na sika mabele ya sika à la nouvelle Jérusalem. na Jérusalem ya sika. Lorsque nous lisons Apocalypse 21, Tant tozotanga Apocalypse 21 verset parle immédiatement du nouveau ciel. Paul azoloba bala kaka na lola na sika mabele na sika so tokomi na kotanga Il vient, je te montrerai l'épouse. yaka na kolakisa yo Ou la nouvelle Jérusalem, mwasi ya mwana mpate epai wapi l'épouse mwasi na libala est la nouvelle création. na azali ekelamu na Elle sika sera dans la nouvelle Jérusalem. akofanda na Yerusalemu ya sika C'est notre patrie. Il ezali explique dans l'épître. ezali loba na biso. Paul azoloba na Galati Jérusalem Yerusalem conduit à l'esclavage. ya se ezokamba na bowumbu kasi Yerusalem ya likolo Libre, elle est notre mère. ezali ya bosomi ezali mama na biso banso Yerusalem ya likolo Qui nous ont été donnés, révélés et communiqués dans la parole sont nombreuses et puissantes. maloba oyo elobima biso elobami na biso na liloba eza mutuya. La transformation, le changement commence dans le cœur mbongwana ebandaka na motema na mutu et se termine par le changement de notre corps. bongo ezosuka na mbongwana ya nzoto na biso. Celui qui n'a pas été changé, Oyo transformé, renouvelé abongwanaki te dans son na cœur, motema na ye attend en vain akozela le changement, pamba la transformation de son corps. akozela pamba mbongwana na nzoto na ye. D'un être humain, la transformation d'un être humain, le divin, mbongwana ya dans bumutu un être humain commence dans le cœur. ebandaka bobele na motema. Dieu dit par l'intermédiaire du prophète, nde bongo nzambe azoloba na nzela mosakoli un cœur nouveau, nakopesa bino motema na sika esprit nouveau. na molimo ya sika. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 Cela commence par un verset 6 cœur nouveau, un cœur renouvelé. ekobanda nano na motema na sika oyo ebongwani. Et puis, Paul écrit aux Corinthiens, nsima Paul akomi na bakorintien le verset bien connu, na molongo oyo oyebani makasi 1 Corinthiens 15, verset 55. 1 Corinthiens 15 verset 5. Tala na yebisi bino libombami Nous ne mourrons pas tous, tokokufa biso banso te mais tous Kasi. nous serons changés. banso tokobongwana. Qui sont ces nous tous? banani oyo bazobenga biso oyo banso Les vrais, les bandimi véritables ya solo ceux qui ont réellement reçu baoyo la parole de Dieu, bayambi liloba na esengo laisser agir sur eux. batiki yango esali mosala kati na bango. Amen. Ce sont eux qui seront alors bango wana nde bakobongwana transformés. bakokoma mbongwana. Au verset 52, en un instant, en Na un clin d'œil, 52, vous craignez son na trompette. pwasa Car la trompette sonnera. nakobeta kelelo ntango kelelo ekowula Ressusciteront bakufi kati na kristo baoseko ya yambo pour l'immortalité. mpo na seko na Ils seront seko transformés. bakobongwana mpo na bongo. Amen. On nous a lu que le ciel sera transformé, balobeli biso sera ke roulé comme un voile, lola ekofungwama mais bakolinga yango lokola lokasa. aussi être changé. biso mpe esengeli mpe tobongwana Et cela dans notre cœur. wana na mitema na biso. Le changement commence kumbotama dans âme, mbongwana ebandaka na motema la mienne. na ya yo na ya ngai. Que nous recevons de Dieu. na bomo oyo tozoyamba kuta epai na nzambe. Les autres passages dans un instant. tokoyala koyotala bapassage mosusu. Un verset de Marc, chapitre 4, si je ne totanga na Marc pas, chapitre 4
Il est écrit au verset 33 Et dans le verset 33, et 34, Marc chapitre 4, verset 33 et 34, verset 33, Jésus leur annonçait la parole dans beaucoup de paraboles. Yesu ayebise bango maloba na masese mingi Qu'ils étaient capables de comprendre. kolandisa na makoki oyo bazali na ya kososola. Selon qu'ils étaient capables Elobi kolandisa de comprendre. na makoki bazali ya kososola. Le Seigneur n'a pas toujours tout dit à tout le monde. Kolo alobaka nyonso tu na bato nyonso. Ce qu'il pouvait recevoir. Akoki kolobela bango oyo bakoki koyamba. Ce qu'il pourrait comprendre. Oyo bakoki kososola. Cela sert-il à un homme? Ni litomba nini ya mutu. Lui parle Kolo azolobela ye une journée entière. journée mobimba ye azososola te. Le Seigneur parlait en parabole. Kolo azoloba na masese. Mais je m'intéressais ici au terme la parole. Kasi nazo kosepela na liloba oyo. Verset 34. Ensuite, je lis le verset 33. Natangi bena 33 nano. Jésus leur annonçait la parole aza koyebisa bango liloba selon qu'il kolandisa pouvait selon qu'il pouvait comprendre. kolandisa na makoki esengeli bango basosola. Mais il ne leur parlait pas Kasi sans parabole. kasi aza kolobela bango kozanga masese te. Était seul avec Tango ses disciples. akozala ye moko na bayekoli na ye Il leur expliquait azali kolimbolela bango masengeli nyonso. pas seulement une ou deux choses. Ezalaki likambo moko te nyonso. Nous allons maintenant nous demander, oui, mais alors après ce discours, il faudrait maintenant que vienne ce qu'il a dit. Bo tokoki koloba nsima badiscours esengeli oyo ye alobi ekokisama. Et nous pouvons dire que ce n'est pas en parabole, mais il nous parle librement, Biso pe tokoki koloba clairement. eza na masese te azolobela biso te azolobela biso na emoniseli L'illumination de l'esprit azofungolela biso na molimo na qui pole est tombée sur la parole, oyo ekwei likolo ya liloba car la lumière po te ou la parole elle-même. liloba yango moko eza pole. Et nous remarquons immédiatement, Tozomona na quand Dieu a quelque chose en vue pour un être humain, ntango nzambe aza na likambo mpona koyebisa ngo mutu n'a aucun respect devant la parole de Dieu. soki moto aza na respect te liboso ya liloba na Comment nzambe Dieu pourrait-il lui parler? ndenge nini nzambe akoki kolobela ye C'est impossible. eza pasi. Tout d'abord, Ya yambo l'homme doit avoir un respect, liboso moto esengeli azala na limiemia ya liloba kobobangi pour la parole de Dieu. mpona liloba na C'est nzambe. alors que la parole commence à se révéler. Bongo liloba ebandi liza kosala mosala kati na Pas ye de respect. soki ye azangi C'était le limemia cas des scribes à l'époque. ezalaki boye molimo ezalaki na ntango wana. 3 versets de l'évangile selon Jean. Na kotanga verset ya l'évangile kolandisa Jean Je ne suis pas préparé pour cela. Je na suis mibongisi simplement mpona yango te pour être ici. naye kaka mpona Dans fanda. Jean 8, Mais Jean 8 hein, verset 37. Verset il est 37. écrit, Jean 8, verset 37. Je sais bien que vous êtes la postérité d'Abraham. nayebi malamu ete bozali likitani ya Abraham Vous cherchez à me faire mourir. kasi bozoluka ete boboma ngai. Que ma parole ne pénètre pas en vous. Po liloba na ngai kokozala kati na bino te. Ils avaient leur propre parole. Bazalaki na maloba na bango. Ils avaient plus à dire qu'il n'était nécessaire. Bazalaki na makambo ya koloba oyo ezalaki na Ils motu n'étaient ya pas te. prêts à écouter. Eh, Et le monde en est encore plein. mokili oyo lisusu eza na bato ya bongo lisusu. Il y a des gens, Bato mosusu baza si on leur en donnait le temps, soki bapesi bango ngonga de parler. mpo baloba Mais ils parlent sans écouter Dieu.
à côté de Dieu. bakoloba baza na nzambe te, bazoloba libanda na nzambe. Que en présence de Dieu, aucune parole humaine n'a de valeur et aucun nom Liboso na n'a rien à nzambe, dire. liloba na yo surtout na bu mutu eza na mutu ya te. Et à partir de ce moment, Na tango wana le respect commence. limeme ebandi. Commence. Et le Seigneur ne se contentera pas de nous adresser sa parole. Kolo akusuka bobele na kupesa biso liloba kaka Le te. respect Soko amoni limemia révélera. akofungolela biso yango. Au verset 43, il est écrit, Na molongaka tukumi na ye na Jean misato 8, verset 43, Jean comment 8. se fait-il ndenge nini que vous ne compreniez Bozo pas sosola ma manière de parler? lolenge na ngai ya koloba te, ndenge nini bokososola lolenge na ya koloba te? Telle est la question. Wana ezalaki Comment mutuna, se fait-il? ndenge nini Comment cela peut-il être? ndenge nini Comment kokozala est-ce possible? À quoi cela tient-il? ekosimba na nini ngai nalobi bozo kososola elobeli na ngai te? Que vous ne compreniez pas ma manière, pas Bon, votre sosola manière, pas te. la manière des pharisiens. lolenge na ngai te meka lolenge ya bafalisai Comment se te, fait-il que vous non ya ne ngai compreniez pas la manière lolenge na ngai ya de bonzambe, Dieu? lolenge ya kosala ya bonzambe epai ya bino bafalisai te, Que vous ne compreniez pas bozososola te ma manière lolenge na ngai de parler. ya koloba. Vient la réponse. Eyano eye Parce que vous êtes incapable d'écouter ce que mes paroles po signifient. boza na makoki te ya koyoka mai maloba na ngai zoloba. On est aussi plein. Et si l'on a dit tout à l'heure que la parole de Dieu est partout, Soki awa balobi ke liloba nzambe eza bipa biso, ah mais le eza malamu. prophète Jérémie écrit, Kasi Yeremi akomi, la plume des scribes l'a transformé. kokoma bascribe babongoli nde liloba yango. Mais quand on fait les scribes et les pharisiens, quand on fait Bascribe na pharisien basali nini bakomi wana? ce verset est l'un des plus importants, Verse oyo eza moko ya mutuya révélateur ezofongola. chapitre. Verset 43, comment se fait-il? Ndenge nini ezosalama? Vous ne compreniez pas ma façon Mpo na de nini parler. boko kososola lolenge na ngai ya koloba te? Réponse, verset 43, parce que vous eyanu. êtes incapable Mpo bokoki te d'écouter ce que mes koyoka paroles maloba na ngai ezolimbola. signifient. Ils n'étaient pas prêts à écouter. Babelema mpo na koyoka te. Je le répète, le monde en est encore Nazozongela plein aujourd'hui. mokili oyo etondi na makambo wana, Commencez même à écouter. babanda ta koyoka. J'ai lu aujourd'hui dans le livre des Sceaux une phrase, Natangi le mokanda ya baso 3 lignes, 3 lignes. où frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, si vous présentez ou apportez la parole à un homme soki otalisi moto liloba na nzambe, à écouter, soki abelemi mpo na koyoka te, alors laissez-le tranquille. Tika car Dieu n'a ye rien kimia. avec lui. Un homme avec lequel Dieu a quelque chose à faire moto oyo sera aussi Zambe prêt à écouter la parole de Dieu. azali na likambo ya kosala na ye ya kobelema mpo na koyoka liloba na nzambe. Verset 47. Celui qui est de Dieu Oyo ezali ya nzambe écoute les paroles de Dieu. akoyoka maloba na nzambe. 8:47. Celui qui est de Dieu Oyo azali ya nzambe. écoute les paroles de Dieu. Jean 8:47. Akoyoka maloba na nzambe. De Dieu, c'est là qu'on le voit. Celui qui est de Dieu, Oye. qui est vraiment né de Dieu, Oyo eza ya nzambe. il entend les paroles de Ye Dieu. akoyoka maloba na nzambe. Et la parole de Dieu Liloba. pour lui, une révélation Ekokoma mpo na ye bofungami na bomoi na ye. devait encore donner une leçon aux scribes. Wana esengeli apesa lisusu leso na bakomi. Il leur dit, Ayebisi bango c'est 47, c'est pourquoi nde ntina yango l'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. nde ntina yango bozoyoka te mpo bozali oyo ya nzambe te.
une parole dure. liloba ya makasi. Nous dirions, Seigneur bien-aimé, Tokoloba nkolo molingami ce que tu as dit là était sans amour. oyo elobi wana bolingo eza te. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe et la vérité de Dieu, la véracité de Dieu vont bosolo na tu Nzambe ne peux pas faire ezotambola elongo tout en parlant d'amour. na kolobaka na bolingo. Simplement taper sur l'épaule des scribes. Esengeli kaka kobeta bango na mapeka. Vous ne le voyez pas. Ata bozomona te bokoba kaka bongo kobeta bango na lipeka Ce n'est pas possible. bongo te. La véracité de Dieu Bokasi na Nzambe exige ezosenga que le Seigneur dise la vérité et il l'a toujours dit. Il a toujours dit. ezosenga ete nkolo aloba solo mpo azolobaka kaka solo. De Dieu. Ce verset est également très important. mokonzi oyo epeza version eza mpenza na motuya Celui qui est de Dieu. oyo azali oyo ya Nzambe Entre parenthèses, ce qui vient de Dieu. elingi koloba Vous savez, c'est oyo awuti na Nzambe d'être fils ou fille de Dieu. ezalaka mwana mwasi mwana wa Nzambe Engendré par Dieu qui est né oyo de Dieu. abotami na Nzambe te. La parole de Dieu. Oyo abotami na Nzambe aza koyoka liloba na Nzambe. Il a regardé ses scribes et leur a dit atali c'est pourquoi bakomi vous wana n'entendez pas alibi bango mpona nini bozoyoka ngai te que vous n'êtes pas de Dieu. bozali oyo ya Nzambe te yango nde bozoyoka ngai te. Mettez-vous maintenant à leur place. bomitie na esika na bango Des hommes bato qui ont lu la oyo Torah, batangi tora des hommes qui ont prêché la parole, bato bateya liloba ont enseigné le peuple, bango balakisi bato qui maloba ya connaissaient Nzambe. l'Écriture. Et le Seigneur leur dit, Nkolo alobi na bango après leur avoir confirmé qu'ils sont la postérité d'Abraham. nsima na kotatola koyebisa bango ke bazali likitani na Abraham. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Ayebi na bango tata na d'Abraham et de l'autre, votre père, c'est le diable. Et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. bozoyoka ngai te mpo tata na bino ezali satana. Yango wana C'était des paroles qui eza maloba ya makasi nous ont transpercé le cœur comme nous l'avons lu. Mais panzi biso na mitema ndenge totangi elles yango étaient nécessaires et le sont encore aujourd'hui ezali mpe na pour motu ya nous lelo montrer mpo na kotalisa que biso celui qui est Oyo. réellement de azali Dieu oyo ya Nzambe ya solo écoute la akoyoka parole de Dieu. liloba na Nzambe Il ne s'y oppose pas, akotelemela yango te mais se soumet à Dieu et à sa parole akomikitisa na liloba na et Nzambe dit parle Seigneur. alobi Ton nkolo serviteur écoute. Ou loba comme nous dit Esaïe, mosali na yo azokoyoka ndenge Ezayi alobi comme un disciple. lokola moyekoli Il écoute comme un disciple. azokoyoka liloba lokola Il moyekoli. écoute comme un disciple. Disciple et élève sont le même mot. On s'assoit pour moyekoli apprendre, na mwana kelasi pour ezali recevoir bankombo l'enseignement moko du Seigneur. akofanda mpona kozwa malakisi na nkolo ndenge yango eza. Les scribes Kasi bakomi n'avaient pas besoin. bazali na posa nango Le te. Seigneur Nkolo leur a dit ayebisi bango. cela. J'ai omis les versets, mais nabosani ceux verset qui le souhaitent peuvent lire Jean 8, oyo bazali kolinga verset bakoko 37. kotanga na Jean 8 verset 37 ti Le 47 contexte dit elobeli wana elobi polele puissions-nous être de Dieu et parce que nous sommes nés de Dieu, mpo tobotami na Nzambe nous écoutons maintenant la parole de Dieu. tozokoyoka sasa Cela epi nous ramène liloba na rapidement à Nzambe l'épître aux Hébreux wana avant que frère ezozongisa biso na lombango na mokanda na baebele revienne. tike ata ata mosusu ndeko Russe aya kozongela yango ke liloba ezali mopanga esebisami Elle pénètre, ezokota elle s'introduit. ezokokota Elle sépare l'âme et l'esprit, les Ezo jointures kabola. et les moelles. elimo na molimo Tout nini et vollzieht eine Schande. rend Wir haben es mitgelesen.
un jugement et sépare. Ezo kabola. Nous l'avons lu dans le chapitre Ezo kabola misunina mikuwa. aux Hébreux, Totanga na mukanda ba Hébreu. l'obéissance et du fait que nous ne devons pas tomber, puis le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreu 4, Hébreu 12. 4, plus tranchante qu'une épée. Liloba na Nzambe eza na mutuya. Elle pénètre Ezo kota. jusqu'à la séparation de l'âme Ezo et de kota, l'esprit. ezo kabola âme na Et esprit. juge les sentiments. Ezo kabo sangisi ya mikuwa. Ezo kabola makanisi Cœur. ya mitema. Notre Seigneur a dit à l'époque, Kolo na biso je ne alobi juge personne. na kosambisaka mutu te kasi maloba oyo ngai nayebisi bino yango nde kosambisa bino Ce jour-là, na mokolo yango. nous aussi nous avons entendu la parole de Biso Dieu mpe toyoki liloba na Nzambe de sa plénitude. na mobimba na yango La parole eza liloba jugera. yango nde Ce sera kosambisa la biso. norme, le critère Eza lolenge ndenge moko oyo jugement. ekosalama bongo na lisambisi na biso. Pas sur le chapitre 1, Na kozonga na mokapo ya yambo sur le te premier chapitre, car cela dépasserait le cadre d'une étude biblique. wana tokoleka ndenge nini batangaka Biblia. Si vous avez suivi au moins 6 ou 7 passages de l'Ancien Testament Bolandi ont été 6, cités là, 7 passages ya Ancien Testament batangaki yango. l'on demandait à un théologien de Soki tosengi répondre au verset 9, théologien po apesa biso biyano na molongo ya libwa il serait capable na oyebi te soki akozala na quoi que ce makoki. soit. Hébreu 1, verset 9. Hébreu Je vais lire 1, le verset 9. sans le commenter. Na kokomante yango te. J'y parviens. Hébreu 1, verset 9. Tu as aimé la justice Osepelaki na boyengebeni, et l'iniquité. oyinaki masumu na nko. Pourquoi, ô Dieu, O Nzambe, ton Dieu, Nzambe na yo loin apakoli ngai d'une huile de joie. na mafuta ya esengo. Quoi? C'est pourquoi, ô Dieu, Nde tina ngo o Nzambe, ton Dieu. Nzambe na yo. Et maintenant quoi? Nini wana lisusu? Qui a fait quoi à qui? Nani asali eloko na mosusu? Nini elekani awa? Pourquoi s'agit-il? Oh, Likambo eza nini awa? O mozindo nini eza awa? profondeur Mozindo nini eza de awa? la richesse, Bozwi. de la richesse et la connaissance de O Dieu. bozwi ya bonzambe na boyebi Moi, nzambe. juste de dire une pensée ici. Tika ngai naloba likanisi awa. La partie terrestre, Na bato ya mokili notre Seigneur, ya nkolo na biso le corps, nzoto na ya corps bomutu mortel, oyo eza kokufa devait, je vais oser le dire, na koloba yango être divinisé, esengeli bakomisa yango bonzambe. Amen. participer à la résurrection. Esengeli eleka na C'était un corps lisekwe terrestre. nzoto ya Sur ce mokili corps, kasi na nzoto oyo l'onction de epakolami l'Esprit est venue nde ekopakolo esengeli eya. revendiquer le droit divin sur ce corps. Amen. Mpona kosenga ndingise ya bule na nzoto yango En temps voulu, tokoya na ngongo oyo ebe Dieu avait l'intention nzambe azali na likanisi de ramener ya kozongisa ses fils et ses filles qui étaient des êtres. bana na ye mibali mpe basi oyo bazalaki bato. Vous verrez bokomona qu'il est nécessaire keza na motuya que ceux qui veulent être changés, transformés, esengelaki babongola bango remplis de la même puissance de l'Esprit batondisama na nguya qui a moko ressuscité moko Jésus d'entre les oyo morts. esekwisaki yesu na bawe. Verset 11. C'est là que tout cela mène, mais wana nde nyonso to ezomema c'est biso. trop vaste pour Les appels- que nous puissions approfondir cette Tokoki pensée. likanisi eza monene mpo to aprofondir yango. Résumons. Toloba na mokuse nzambe C'est manifesté en tant qu'être humain. amitalisi lokola mutu C'est révélé. mpe La amimonisi révélation humaine de Dieu devait avoir lieu bomonisami pour na notre bumutu bien et na nzambe afin esengelaki esalama mpo na bolamu na biso ramener de notre humanité azongisa bomutu na à la biso condition divine. na lolenge ya bule. Amen.
À l'origine, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a créé l'être humain à partir de la terre. Dieu n'était pas fait de terre. Mais lorsque dans cet état, Dieu est sorti. Tango na itawana lulenge wana nzamba bimi na bonzambe na ye aye kokota na nzoto. Il est né dans ce monde. Aye kubota na mukilo oyo. Et moi, ngai afin de nous racheter. Pote asikola biso. Et lui, en tant que premier-né, imaginez-vous un peu. D'abord, question ici du premier-né. Car il est le premier-né. Et le premier-né est sûrement Dieu qui a été oint d'huile. Dieu a oint Jésus dans le bien. Actes des Apôtres 10, verset 38. Comme déjà mentionné, de nombreux passages bibliques. Passage belé Actes des Apôtres. Mais enfin, tout est révélation divine. Et ne pas savoir quoi en faire. Lorsque nous voyons ce qui importe à Dieu, il s'est révélé à savoir alors nous sommes reconnaissants pour chaque indication dans les Écritures. Comme le premier-né, nous le voyons comme un médiateur, transfiguré de son humanité dans sa divinité. De son humanité revenue dans sa divinité. Dieu manifesté dans la chair. Prêché dans le monde. Zambe matondi pole lobone ya bule. Dieu merci de s'être révélé. Zambe matondi na ndengo mifongoli pana biso matondi merci. Je vous le dis, cela ne se reproduira plus jamais. Devant Dieu, croyez-moi. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter en toute certitude. Tu t'es révélé à moi. Amen. Il s'est révélé à nous. Puissions-nous parvenir à ce qu'il puisse aussi se révéler à travers nous maintenant. Sikoyo tokoma na lulenge te yepe na nzela na biso pa amitali c'est pas bato mususu. Ensemble pour cette soirée, nous te remercions pour ta parole et sainte Seigneur. Nous te remercions pour la bénédiction que nous avons pu recevoir à nouveau, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Nous avons reçu ta parole. Seigneur, nous croyons en ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous la puissance. Restez ferme dans la foi, Seigneur. Seigneur. Accorde-la moi. Accorde à mes frères, accorde-la nous, accorde-la nous, à tous. Et ma prière au Seigneur mon Dieu, aide-nous, ton peuple, Seigneur. Nous te le demandons. Au miséricordieux envers tous. Fais-le maintenant. Kembo, Pema Sanzoli, Ezal Mobele Panayo. Que nous te louions. Tokumisaka yo mukolo na mukolo nkolo. To sanzola yo kuuta na mitema na biso. Kolo. Tulugi koyemba yo. Kumisa yo. Oyo ya likolo nkolo. Yamba masanzoli na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Amen.